naleli ndeko ya jilifwala ozawanga bana ya mama oza nalelaka ngo mama la finike mwanango nalelaka ye ndeko ya Stevie de Londres mama ndeko ya Jonathan Kabea naleli ndeko ya Jilifwala ozawanga bana ya mama oza nalelaka ngo mama kasi kozanga yo na kokokate kasi kozanga yo na kokokate Benga Izala Gaga Bana monde entier, bonsoir au monde entier, bonjour au monde entier. Ça c'est Tchabwa la musique à nouvelle génération en direct d'Iraba Nakata Maroc. Nesika to vanda kito batu balinga ki baiba maele sisi to sala nini mais to bomba ki maele mais na minute yo to zana kati ya cuisine interne to boko bimisa ba image mingi boza ba surprise ba nzembo ona bozwa te to zana ba nzembo ba congolais to zana ba nzembo international boza ba générique ya danser ba couper décalé boza ba générique folklorique à mystique dans la minute yo aux avoir image ba studio to so ba mingité bana poto to senga ba soutien na bino bana Maroc bana poto ndega to ibisa ba bino fo boya un mois Maroc oyibo ba misati ya bola obengi Fabrice Dibasana o tester nanu o mega royoka ba répertoire ba nzembo ni wana pour mega reproduire pour tout ça na malamu mais production exacte donc nazana posa na pesa numéro na batu aux à l'étranger aux partout un sous soutenir biso na ba concert ou bien na album ndeto na studio boye mutana posa ba yemba ye oza posa ba yemba oza posa ba bwaka yo babwaka boutique na yo pharmacie na yo et le roto lingi na pesa numéro pour na à contact donc sur le mozwanga je suis justement au Maroc je suis au Maroc donc moi c'est Fabrice Dibasana numéro na yango 00212 63 26 33 8 18 00212 63 26 33 8 18 00212 63 26 33 8 18 on est là le numéro na Fabrice Dibasana na WhatsApp imo partout so bengai to so la pour na contact album à disque studio pour le moment concert so benga ozwa ozaka ba misia Tchabwa la musique nouvelle génération donc eux tous préparer album pour Tchabwa la ça la disque té et la première fois Tchabwa ça la disque na Maroc pour ya ki show na biso te mais ki ba fanatique ba déclarer que montre que oui Tchabwa la ça album na monter et on biso tous opportunité à komeka ko ça le kwana ya on to pesa ba flash to na 5 chants des génériques donc bon mi pour la cuisine interne bato bolingo soutenir sur partout à l'étranger numéro ya to pesa bino o ba la misia Tchabwa la musique nouvelle génération ngamo Fabrice Dibasana ngayo na kumbela mouvement là bas na mai ndezalaka après album de tout ça la élection boyi baba poste en musicien na chef d'orchestre na chef de répétition to bango sima pour tout ça en temps recrutement to na poste en musicien en plus to na studio dans le musicien aussi Stevie de Londres chanter le mouvement im to ba no apesi là ouais ngana le lo batenyo surtout donc ici mugo président et mon voyage à ça le déjà là le lo baté to c'est là soutien va soutien à bino surtout bana libanda bana partout donc même na Maroc to c'est na soutien à bino banzembo ezali ba chez danger ba chez ali mais ba kombo ba to zate moi ba soutien à bino ko sala bien encore pour artiste na bino ba pesa ga toujours idéologie j'ai Tchabwa la yangoyo na studio ils ont répété ils ont ça ils ont collé tout ça na toujours préparé single ba chez ali. Donc il y a un thème numéro nangoyo bazaka na besoin ou bien à Ferrari donc plus 212 0 donc plus 212 6 54 40 44
26 plus 212 6 54 40 44 26. Donc na bandeli lisusu po ba oyo ba e ba ke numéro na ngabo pe nga bozwa ngamoko bozwa mtu mususu te bozwa ngamoko c'est vu faire en personne plus 212 6 54 40 44 26. Donc numéro na ngabo wana quoi. Donc ba salutation na éviter vraiment boto na pena donc na éviter na pesina no mboti nono na libana na no koto kuna no masana ngaba Jonathan Mali banga ben bangoto kuna donc ba maître da Silva na bibiga na minute donc boya osepela ba vena nga likibo dadu bazado na mo les grands baleines pe na simona bena donc les grands journalistes donc yo kozanga te gabe buya na garçon noir balobi timbezate inshallah kaka binyo Abraham Mole monelanga Diana Mole bakoto na donc yaminga kolobeza te ba chez alisha ngezali net bubuka banzela na kokende ba sha danger non te boyoki mais boyoka bo senti na bosani te masananga ya chanteur na Paris Credo Mulumba masananga CM Star Ferrayo Zoya Mukimi papa na Dinarike Krishna de Londres papa na Princesse Motema Lina Bemba bambote na bino pa bozali donc na habité vraiment mutunanga kati pacheli na ebisio donc pacheli garçon au sol toujours na leli makasi sengo makasi taka na kata studio donc studio ngodo ina ebisio kombo studio elengi boye so mo patu so kati ouais balobi Congo Bomoko TV5 Congo Bomoko TV5 baleine de la presse pacheli grand mayas masolo to na des thèmes c'est plus masolo ming kala nizalaka hein Krishna de Londres Balthazar papa na princesse ya Lina Bemba honorable Mazas yebi vena ngai putu mo parti bi na kata Paris bambota to vena ngai dire bana Paris bambota to masalanga Joël Manzeku yebi masalanga Jolie Lucifer est-ce que ça bambota to Yannick cette étoile na kata Paris bambota to maître CD na kata Paris yebi petit nanga Minio Abraham yebi ba parfait zola bi masolo maman mandi mandombo maman social na kata Londres mingo belate maman Charlotte Pigeon na kata Londres ba mote ya yo ngona ya Ibrahim Nzambe nyonso papa sa mpe ngombe Grand Lac Anita babe coupé ya famille gondo ya famille maman Doloté mafuta na kata Bordeaux numéro ya ngwana bo soutenir biso naza artiste na bino mouvement na bino yango tchabola musique na Maroc il faut boya rappeler un système bon meka ko produit biso bo comprendre où za kati na biso venanga pour tout mpati yebi masolo hein Christian Bekoni tonton Christian Bekoni yebi masolo Christian Ebuta Kato Mayabo Total Baski les vieux Michel Mayabo na kata Paris les venanga Willy Star na kata Paris les vieux Michel Mayabo bino to bambota to esika boza kuna bana Maroc na kata Rabat esika biso lo vandaka hein mboka ba Gilles d'Orange gouverneur ya Rabat chinois kamanga oza toujours nzambo tika la nzambe petit na ngari tina am bebive na protocole matwala ya bino yango wana belo pita na kwasi CM Star quand artiste na katia amiki le credo yebi masolo Balthazar yebi masolo Dauda yebi masolo Hiroshima na bombe yebi masolo président Venance Mansoni na kata Salé chef coutumier Malando yebi masolo minga olezate to salaka bulonde zaka vena ngai didio bambota to koko umba bambota to ozaka musala bana bino bo formaki bazola saki bakumda ya niveau se bakoki les petits donc poissons ya moment to mola c'est que bo formaki biso formation ko mona na misa to sala o to za plaisir na bino bambota to parti les grands mayas et bi baleine de la presse Congo Bomoko TV5 to saka na tout petit nanga Fatima Zota mwana mambo ka petit nanga bambota to ba vrai chéri tout au dans la musique bambota to maman Kadisa la Nikta la première dame na kati États-Unis na New York bambota to yango ya yo mwana hein minga olezate to na sona sukapo to bombi mayele pour to continuer boyiba donc Congo Bomoko TV5 baleine de la presse baleine de la na bosanité Justin Likaka papa na Noah Likaka para français motema Pauline bakoto kuna vraiment faire rester vieux bambota to pa ozali si ozali donc merci beaucoup bino mo bozo comprendre tous en plein studio Del Farad Nzambe Del Farad bien la kanyi solo toi on est ingénieur de son et belé na Maroc mais toi on est seul ingénieur de son moi-même Baleine de la Presse je vous confirme
lelo nde na bino actualité na minute eza chabo la nouvelle génération tek communautaire na bango na numéro 1 ngabu na sa promotion marketing ya disque au Simba na ngalo barabu na bato tu balinga banzembo na bato tu balinga bayemba bango bayemba activité ne bayeba musala sala bo contacter ba artiste ba to pesa d'aba contact d'abord biso to bo pesa contact de choses à oh o legaki na Congo bo moko TV5 o legaki na Del Farad de pesa mo to le mo te bo benga ba artiste bo soutenir ba artiste na ko bisara na ba artiste bo contacter ba bato ba na bala bo contacter ba bato te o ke bo yemba nzembo na sima po bolela te to limi mambo na te tour to limi Maroc de l'avant Maroc no beta disquete bana Maroc bana no beta disquete le 7 disque o to beta na studio Del Farad so moi to telemi bo en tant que chargé de communication journaliste un peu na nenga c'est mon solo na ye na telemi bo pona ma solo ya chabola le seul orchestre na hotel mo bo ya jaka da Colombia kala ma solo musique tellement ma salanga c'était vu de l'homme na baza na ebi ke batu bazé belé bazo la disque o na nenga sakana de on webisa ba artiste na biso baza mutema pio Del Farad na za bonga sala musala mutema moko ya kimia na mutema moko ya boboto ya linga ngatango loko bimi batu ba sentir po loko koti yango na koloba bato tu ba na posa ba soutenir biso na ba concert na ba place ba répétition na ba spectacle ndenge na ndenge toza wana pona ko servir bino mabina makino ko sakana te ndenge dega yango na koloba ka boye na mama te Diop nzembo ezali mère de Diop mfinu ko ba mama nzambe ba mama solo na ba artiste ba pesi ba numéro mère de Diop mfinu ko ba mama nzambe ba mama na kati ya Maroc les seuls mamans oh l'équipe maman nyoso Maroc oh boy on sala mokili na ye mère de Diop solo na ba artiste ba pesi ba numéro bazana ba WhatsApp bazana ba nim solo na ba contact malamoro na pesi ba ndeko tout ya Maroc mbote ingénieur Del Farad vous mela na mokili na po ba mambo zaka ba service au to ça na Maroc au to kanaki ko sala teto et d'année tout ça la ro pe il fout na ngo pe ko sala lobby to lobby wana ilo na loba lisusu na pesi mbote na pacheli kama ya papa na lixia po bango pe baza sima ya marambo na pesi mbote na Lionel Luketa pe bango pe baza na sima marambo ngana ko confirmer bino mambo belete na chafula depuis France na menace bandeko bango bazo travailler tant bandeko bazo travailler to tcha bango maboko moi 20 €, moi 50 €, moi 100 €, moi 200 € et ça là moi bien pour na et aboutir moi quelque chose moi ya bien na pesi batu to bandeko rabani nyoso mbote o bola na ngaya jaki c'était vu de Londres mais tcha bo les hommes nini na pesi koko umba tala ba remerciement na yo ne ba artiste bazo peso remerciement pour ba bi formation to pesaki to niang ote na rolo bara na batu biso to sa musala Del Farad asimbi côté montage, il y avait Michel Del Farad asimbi côté arrangement et son peu programmation. Bota la degré à maële, na clip. Poto commento ko kana bino za distance à awati na poto. Distance à Kinti la Maroc. Eza mon passi. Mutu moko sa mambe bela la fois. Merci beaucoup. Na pesi mbote pa bande ko nyoso ringen mambu na pesi mbote e pa sengande balondo na temsi na pesi mbote na dudu gala na pesi mbote na vina ngam mapichole grand mon continent bango mapichole na pesi mbote maître Ken na pesi mbote artiste bango yo bazar to soutenir bango na pesi bino merci to kuta na bino rendez-vous na bafle ngana ko ngunza manga pe na ko bima ngana nenga ngunza manenga system to na studio na ngunza mina